na lobi yango awa na ville ya Kinshasa Noël kozala te bonne année kozala te soki Kabila kei te oza susu ngonga ba discours te ba liberaka peuple te peuple a mi liberaka mais lelo toza en face na régime ya occupation soki Tshibala ena ba soda na butu azwi lopango oyo na 6h du matin oyo biso toko sala monde ko regretter. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition spéciale Touzanango. Il y a matinée politique, il y a UDPS, Parti Cher, il y a Feu Marshal, plutôt il y a Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, Oazala qui perd, on va considérer qui comme père il y a opposition, au Atika Kibiso, évidemment le 1er février. Et bon, les lots Komeka, Kolekatan, on a matinée politique, au Ebeng Sami Bongo, na Mwana Mboka, Jean-Marc Kabound, plutôt le président en rassemblement, Azali secrétaire général adjoint, Mwanamboka Félix Tshisekedi, ensemble, Nde Awa Komeka ko fixer opinion par rapport à Makambo Zali Kolekana Makambo ou à actualité, mais à Koye Bezali marche à opposition, Ezali plutôt fixé pendant le 19 décembre. Bongo Toroleka Momoko Bokoya Koyo Kamakambo Onyon se va prévoir qui pendant l'élo et Bongo Botika toujours branché sur www.vision plus TV. Rendez-vous de l'actualité. C'est viva! UDPS viva! Viva! Nazane Sengo mingi parce que matinée à lelo ezongisi moto nyonso place naye na remercier ba intervenant nyonso makambo balobi awa et renforcer nga makasi o etali Bruno Tshibala parce que c'est de lui qu'il s'agit. Nazali koyebisa bino ete ce n'est pas parce que Azali premier ministre que biso tokobanga ye tozata na ngonga mukete ya kobanga ye Kabila tobanga kayete ezalié premier ministre de façade, un figurant oya kobangisa biso UDPS te. Bozala makasi bâtiment oyo lopango oyo ezali ya UDPS ekokende sika ta mokote. Tshibala azalaki kosala basho na ye asilisi yango biso toleka e babangisa bino te. Baja service ya ANER, bazali kolekisa ba message na ba réseaux sociaux. O bakoya na butu, bakoya na minuit, bobanga te. Soki Tshibala ena ba soda na butu azwi lopango oyo na 6h du matin oyo biso toko sala monde ko regretter. Parce que boyebi lopango yo bazwaka yango bachaka basoda na kati comme libanda to récupérer yango. Alors point question ya mutu a intimidé bino. Je me souviens président Tshisekedi Ebisanga un jour toza na Katanga lobby erwana nazaki président fédéral Ebisingai président fédéral. Ce que omoni mutu a intimidé yo une fois, yo intimidé 2 fois. A kokima. Donc, tozana ngonga kondima intimidation, surtout ya mutunet Tshibala. Te atangonga mokote. Oyetali le 19 décembre. Peuple congolais nalobanini parce que toza susungonga ba discours te oyo toza ki nangwa koloba esili biso na munoko
tozangi maloba awa etikali kaka binobola kisa de quoi vous êtes capable. Parce que ceux qui n'a meki sous koloba awa na kozongela o na sina loba nazope sabino phrase muke ba liberaka peuple te peuple ami liberaka ngai Jean-Marc Kabunda na salio yanga musala banda président tika kibiso ngana bino na salela bino mabete na saleli peuple congolais mabete. Alors naza susu na ya koloba te parce que awa le 19 ezalobi bola kisake boza peuple oyo na monaki na marché central et pesinga mawa mutu moko ebisingai alobi mais est-ce que za peuple wana nde boko bengana na ne Kabila. Un petit expatrié na mbeli na maboko aterasaki wenze mobimba image wana epesaki nga somo na lobite ke balingaki baboma ye mais juste le maîtriser kokendene na la police c'était elingaki ezala eloko ya bravoure pour na peuple congolais. Qu'à cela ne tienne, nazali na confiance na bino. Nazali na confiance na bino parce que bozali capable à relever des défis. Bao bazali koloba que marche kosa le côté bazo kosa. Kaka na ba marche oyo tozui multipartisme. Kaka na ba marche tozui démocratie. Ata soki afdel yaki koboma yango lelo yo tolongwe na République démocratique du Congo tokomi na état sous occupation. Peuple congolais fongola misu parce que bitumbo tosala ki lobi ezali oya lelo te. Lobi tozaki kobundisa dictature mais lelo toza en face na régime ya occupation. Et Sengeli to bengana yango. C'est la vérité. Et Sengeli congolais nyonso prendre conscience. Marche ezali po na ngamoko te. Marche ezali po na Félix Tshisekedi te. Marche ezali po na yo. Combattante na combattant IDPS toyebi parti na biso très bien. Ezali parti de combat. Ezali parti à ba cadre te. To perdre babitide malamu ya combat to komika kana makamba balobaki mbongo boye na ba manifestation nazo mona binote banda parti oyo boye bisangai mukoloni ni Tshisekedi azaki ofuta ba combattant mbongo po bakende marche boye bisangai et bongo bizaleli wana euti wapi? Ah, ok. Nazo bisabino boye. Tozongeli IDPS ya komba wana. Oyo bino boye bi. Oyo Tshisekedi azaki kobima na balabala. Le 30 novembre, ngana bimi na balabala. Sikoyo président sectionnaire, président cellulaire, président fédéral, mituna ozaki wapi? Yo combattant ya UDPS. Bozaki na babar, bozaki na ba concert, bozaki na ba église. Voilà. Tozo perdre ba bitit na biso ya UDPS wana régime kokendete. Le 19 oyo combattant nyonso ya UDPS ayebi rôle na ye en tant que combattant. Ngai na kozala na balabala le 19. Bokomona ngai. Soki nga na kozala na balabala esengeli koloba que ville province à Kinshasa nyonso ekozala na balabala. Parce que Kinshasa eza na maboko na biso.
soki bino botiki nga na tambolinga moko ekozala soni na nga te ekozala soni na bino. Donc nalingi kosukisa pona koyebisa ba combattant na ba combattant ba cadre nyonso na ba structure de base que na lancé opération retour aux fondamentaux. Tozongeli combat kobanda le 19 nazoye bisabino soki tobandi le 19 Noël ekozala te, bonne année pe ekozala te soki Kabila keite. Nalobi yango awa na ville ya Kinshasa Noël ekozala te, bonne année ekozala te soki Kabila keite. Soki akei toko fete bonne année na biso sima munguna si akei. Merci.